Secret ya réussite ya la vie ezali kokanga munoko makambo na yo baprojet na yo bato bayeba te. Oza na makambo na osala kanga munoko na yo esimba te, eza secret yo na nzambe. Ntango makambo ekosimba okopiblie yango. Voilà, bato mingi basala baprojet, bato mingi baréussissa ezali mpe bakanga munoko na bango. Réussite ezala dans le silence. Yango balobaka le silence est d'or. So oza na likambo na yo bomba munoko okangi koloba te. Soki esimbi Dieu merci, soki esimbi te Dieu merci. Yango tomonaka bato mingi ba grand homme avant basala likambo aloba te. Tomonaka mbala moko asali eloko mais bao balobaka anga na osala boye, nga na ozala boye, nga na makambo nanga mingi mpe ereusisaka te mpo kimotema mabe ezali, ki jalousie ezali. Wala mutu mosusu opesi likambo na yo onga na ozala boye akangi motema lukunya okanisa bobotama jour moko, okanisa bobotama na libumu moko. Nde tozala na mokili oyo mutu na nkombo na ye, ata bakombo ekokani me bobotami na mama moko te, bobotami na culture moko te, bobotami na heure moko te, bobotami na mois moko te, bobotami na baprojet nyonso te, bobotami na étoile nyonso te. Yango wana eza mieux so oza na likambo na yo obombi ozela ntango ekosimba comme ça ye moko likambo oyo esimbi ekoloba sans kutu oloba. Bebisanga na bacommentaire bandeko na nga, qu'est-ce que vous en pensez? Ezali muna na chaîne na biso, chaîne où tolobelaka masolo ya vie. Je vous dis à bientôt.